Bonjour, bonsoir, Balandi. Nous sommes des shows d'Enar TV. Merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tous là ensemble, kakande tous là ranabino. Mais le plus important, na kolingana rappeler mutumoko cha cloche de notification. Cloche de notification et ko permettre yo tala raba émission na biso na temps réel. Soko s'abonner, ko bossa na le plus important, cloche de notification. Soki po tala ranga depuis kalo tala raba émission na retard, vérifier cloche de notification na yo. Car ande baola saona ngongano il faut na deux traces likolo. Ce ngongano ils na deux traces de vibration likolo oza dans les bons. Mais ce qui ngongano ezangi deux traces wana likolo yaya yango tala ba émission te. Toucher ngongano pour la deuxième fois et repeso des options toutes et personnalisées acceptées par toutes. Soko toucher toutes ngongano zi deux traces au moins voilà ndengo wana. Ngongana yo il faut ezala ndengo wana ezala na deux traces likolo. Tobeta lisolo alelo, lisolo o eza mukuse, mais eza vraiment capital. Tokopesa lisolo oyo conseil na bandeko o balandaka mabala ya koforcer. Mama na biso abi des shows na bengi yo pesa bandeko basi conseil amour forcé. Mama souligner lisusu abi des shows. Est-ce que kopesa mobali mukanda eza mabe to eza malamu? Biso to lo bango awa na kati ya lisolo. Yo pesa conseil na kati. Est-ce que ko pesa mobali mukanda eza mabe to eza malamu? Melanda lisolo po opesa conseil na kati. Maman na biso azo regretter. Apesi mukanda mais mukanda epesi retour. Yango maman lobi to tuna rara deux questions. To lobela deux questions pe to tuna question moko na suka. To lobeli bolingo. Olingi mutu me mutu alingi yote. Amour forcé. Opesi mutu mukanda epesi retour. Yango totuni. Kopesa mukanda eza malamu to eza mabe. To so la lisolo alelo mama na biso abenga na des shows d'Enar TV. Mama lobi des shows beta lisolo nanga pesa conseil na yoka ndenge bandeko bakoloba. Mama lobi boye des shows to lingana na mobile nanga na 2013. 2013 balingani na mobile. Nanda lisolo. 2013 balingani na mobile bolingo yeko panzana na 2020. Combien d'années? 7 ans. Maman lobi des shows to lingani na mobile nanga azayi na papier te. Azaki sans papier. Bazo vivre na mobile. Problème ezalaki te. Arrivé en 2015, ba problème e bandi. Maman lobi des shows na lingai mobile wana mena lingai na zwa temps ya ko observer ye. Na ye ba si réellement aye vraiment na bolingo solo to aye kolanda papier. Pour maman na biso aza française. Maman na biso aza déjà na nationalité française. Aza mère de 2 enfants. Maman lobi actuellement na 2020, moi na ye liboso aza na 15 ans, ya mibale aza na 12 ans. Mettons balingana ye na mobile na ye, bana na ye bazaki na moi ba âge assez. So zi o ya komi na 15 ans, 15 ans moins 7 et puis si plus ou moins 8 ans. Ouais, ya liboso. Et puis il y a 12 ans so longoli 7 a otika na 5 ans. Donc il y a liboso azaki na 8 ans et puis msusu azaki na 5 ans. Hein, par calcul, hein? Na peut na calculer, mais des fois beau calculer. Je suis sûr qu'il a calculé bien. Donc 15 ans moins 15 moins 7 et ça lit combien? 15 moins 7. Mais voilà, c'est ça, 8 ans, c'est ça. Donc il y a 12 ans, 12 moins 7 et ça lit 5 ans. Donc on a ça lit calcul bien pour que tu aies na gafé. Yo zalaka nous zelaka ba échec à des choses. Ce cas des choses à gafé. Des choses lobi mabé. Ba koma raboy. Des choses ba loba raboy. Na calculer bientôt solo la yaya izala na ngote bon moi bien ça li solo pe ça la bien na banda to beta li solo mama lobi des choses tant to linga na mobile nanga nazwa kitana e basoka yeli bolingo to yeli ba papier mais chose grave arrivé en 2015 ba yeko sala ba discussion quand 2 mois na mobile baswanaka mobile ya kimindako mobile ya kenda 8 mois akima na ye après 8 mois ekozonga abondeli mama na biso
asengi ba pardon ote tout mona ba parents asengi ba pardon partout ka ndenge zalaka asengi famille à mwasi pardon bazongani isusu na libala na bango. Bref, babandi kovanda mama lobi de show ezana ba signe mususu nzamba alaksaka biso mais biso nde to comprenaka te. Yaya ezana ba façon mususu nzamba salaka azo lakso ke bolingo yo ezana avenir te. Ezana ba accident mususu yaka na kati ya bolingo eza juste pour comprendre que amour oyo ezana avenir te. Mobali akimaki déjà 8 mois azongi mwasi azongi si landa. Mobali aye kovanda na mwasi après ba 2015 aye kozonga tango akimi 8 mois ezali na ba 2015 akimi 8 mois après azongi ba continuer kovanda chose grave. Maman lobi de show depuis to vanda ina mobali na bota bana mibale mais koya kozwa mobali nanga mibale o zemi ekota te. Yaya il y a des signaux nzamba zo lakisa o ke koto ke avenir ezate koto zo kende nzela ezate. Yaya tika ko luka o mona kaka prophétie yo moko il faut yebaka vie na yo il faut yebaka kozala na vie spirituelle yebaka ko discerner la volonté de Dieu, c'est très important. Yaya ko luka te ba peso ka prophétie ko luka to mona kaka mutabimi alobi na yo to moni na ndoto te ke bana bandoto musu na yebisa bino soko ebi ko limbola ndoto te obenga batu bandoki me ba bandoki te soko ebi ko discerner la voix de Dieu te a mabunga landa di solo. Mama abi de show to vanda na mobile depuis 2013 tina ndenge to yoko kabwana 2020 to simba mwana te mais quelque chose de louche eza na kati balingani na mobile aye kokoma na zemi. Mama abi de show na luka zemi wana na ba manière nyonso ndenge mwasi azwaka zemi na ba sens légaux na ndenge normal zemi emonana te. Mama kenda na ba hôpital amona ba gynécologue ba sala ba pratique ebele amela ba kisi esimba te. Bazwa mwana ya kokotsa nde bosalaka wana ba système wana ba mama boyebi bazwi ya mobali tout ça bakotisi na nzota mwasi juste pona koluka mwana azomona na te. Mais bref, mama yaki kokoma na zemi aye moma zemi wana pe yeki kokoma na moma moko mwana yeki kotika kopema na libumu mutema. En fait mwana pema na libumu te pardon mwana mutema ebetaka na libumu mwana pema te. Mama lobi mwana yeki kotika kobeta mutema mwana etiki kobeta na libumu bakenda na mama na hôpital batala mwana azali lisusu te babimisi mwana. Yango mama lobi de show eza na bilo musu eyaka na vie il faut to yebaka. Yaya na yebisa bino nyonso il faut ko yebaka ko discerner la voix de Dieu. Yebaka volonté nzambe na vie na yo eza nini. Bolingo ba forsaka te bolingo emona na miso. Mutu soka lingi yo koyeba. Bolingo o eza na avenir te nzambe akola action na basine. Tika ko forcer bolingo. Soki balingi yo te tika ko forcer. Landa oyo ka problème ndenge ezokeni. Mama lobi de show mobali abande ko forcer mambo mukanda. Mais mama lobi de show na pesa ki mukanda te. Na lingaki na yeba réellement soka yeli likambo mukanda to ayeli bolingo. Ba forcer mwana monani te ba forcer ya ko forcer mwana koti menasima mwana kufi na libumu. Nyonso ane ezolakisa ke bolingo yo eza na avenir te. Liboso na bino mibale nzele eza te. Dieu parle d'une manière à une autre. Toye barango lisolo eza mukuse 10 minutes à to 6. Mama bi de show eko koma na ba 2015 tant mobali yaki kozonga bavandi na mobali zemi ekotaki zemi simbite mama moni bon lokola ba umeli depuis 2013 ba avancer jusqu'à 2019 bon maman s'est décidé à kotsa mobali na dossier na ye mobali azwa mukanda na sima na ye basala ata pax lokwa na sima mwana emonani te basala ata pax. Maman koti ba dossier partout na CAF na impôt na préfecture à koti na tribunal basali pax ba paxe ye na mobali na ye. Bref teko koma na ba 2020 mobali papier ekobima mobali azui papier mais chose grave maman lobi de show na ba démarche nyonso tant to sala pona papier to banda ko sala na ye ensemble to tambolaka ensemble mais tant to ici ba démarche tout et comme mamba ko zela papier mobali ba ko répondre ye na préfecture mobali azui rendez-vous tant ba répondre ye ayebisi moi cité azui rendez-vous na préfecture ayebisi moi cité subitement moi si amonaka mobali aye na ndako oh non na oto récupérer papier nanga ebimi moi si atunie juste question ah ba démarche nyonso ndenge to bandaki nanga ngande na sali ngande kolo papier
Mais tu ozui rendez-vous, nga na yebite. Tu ozui papier, nga na yebite. Subitement ka nanda kozui epsanga ke papier na yo osi ozui na maboko. Kaka wana nde esika mambo ebandilanda lisolo. Baswani, ba discuter na mobali. Mobali alobi, il en a marre. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Mobali asiliki pourquoi moi c'est tout na ye question na maman abi de chaud. Mais c'est normal mukande za yanga ngande na OPC mukanda ngande na ndimia zwa mukanda. Pona okendo zwa to saki ba démarche nyonso tout pona kokotisa. Mais pona okendo zwa annoncer ata moi si na okeno ba pesinga rendez-vous. En fait ba benginga na pesi rendez-vous to okende mkolotel to bima ata na esengo. Moi sina mobali to kendo zwa papier. Mobali abima ye moko soit le rôle a nyao azongi ayena papier ndaye ko informer moi si. Moi, c'est tout la question. J'en ai marre de toi. Bah, discuter. Quand on a discussion, j'en ai marre. Akangi biloko nae. Mobile akangi biloko. Akei maman abi des choses. Azo kanga biloko. Raison exacte. A siliki. Juste ka pour na tunye ndeni okezwa papier. Sans kengana yeba. Mobile akangi bisaka. Ake. Lobi nango mama loko akende ba makamne mususu ya mwana tout ça pour mwana kozonga classe tout consort. Mobali azongi deuxième tour na camarade na mususu. Akombi biloko na ye nyos. Akei mama abi de show. Mobali oto vandi na ye na supporter ye. To umenine depuis 2013 jusqu'à 2020. To vandi na mobali na bana mibale na tigala ko yebse mkomote somba ata biki ya mwana. Nazwaki responsabilité nanga nga moko ya bana nanga tanke na yebi keza responsabilité nanga nga monde na ndima iba charge. Mama abi de show mibali misusu kutu bazaka lingi mwasi azocha ye makelele pona bano ya botite. Mwasi azocha ye makelele asombela bana boya futela bana cantine mais nga to vaina mobali depuis 2013 tilelo. Na tigala même pas ko yebse ke futa 80 € ya cantine pona bana. Na senga ye eloko te pona bana nanga. Na zwa charge abana ngamoko to vivra na mobali na tungisa ye na eloko te depuis 2013 jusqu'à 2020 ayebi atande basombaka kayete po na bana mama abi de show eza bana ete na yebi na boyi na ambete na bano ya boti te po makambo ezoboma mabale ebele ezo compliqué bolingo du fait que na linga ye mobali na linga ete na ambete na mambo bana nga na zwaki charge ya bana nganga moko mais chose grave. Juste quand mobile azui papier to swani. Ko swana ya muke. Na likambo ya muke biope osiriki pupe nanga. Evoloko na komi kobanga. Ko kabwani yanga na yo. Ekoluka moko akufa mama. Maemba bongo. Bon. Kombo nzembo na ya nani ya madilu. Voilà. Nzembo babi. Voilà yango wana. Mama lobi de show. Koswana kaka ya muke. Na likambo ya muke yo pe osiliki. Mobali ya siliki. Mobali ya kangi bisaka. Akei. Mobali ya kimi. Mama lobi boye de show. Mobali avant kima. Akumbi ba photocopie ya mama ya mukanda. Lokola mikanda mwasi na ye ko expirer jusqu'à 2025. Ba on peut ba renouveler la date d'identité. Ezaka na ba expiration après ba tindeli o mususu. Voilà. Mama lobi de show. Chose grave. Mobali nanga avant kima akumbi ba photocopie nanga ya ba identité akimi nango le même photocopie yango akenda na onko retirer mukanda na préfecture oui ba kopesa ye parce que za ba photocopie ya ba identité o ba sela ba démarche du fait que za ba photocopie valable ya mwasi na ye yango ba servaki nango ye ba pesa ki ye mukanda na ye na préfecture mobali avant kima akumbi ba photocopie wana akimi nango. Pour éviter que la photocopie est valable jusqu'à 2025. Mais chose grave, mobile abosani que moi si. Aza moi si a bien internet ma casse. Maman lobby des shows, ça fait 15 ans na ko vivre en France. Maël internet est belé ya yo kana ipsa mutumo moni basio bakola a. Oko leke maël était ba yebi internet na ndenga mukete. Maman abi des shows. Na alerta préfecture, na alerté tribunal, na alerté CAF, na alerté na impôt. Ebi asali ondeni. Mama asali ba démarche atokate atambola ndenge biso to ya poto kala. En fait to ya poto na kimukolo to yebi ebelete, hein? Mama vandika na kit internet car. Tak. Préfecture akomeli bango email. Ba prendre acte, récit. Tak. CAF, récit. Tak. Tribunal.
tac tac impôt kaka na kiti nde na vani na oloba we mama osala ba démarche yaya ozokima na mukanda ya mwana bato okimi na ba photocopie zana ebiso ndenge esuka kokamwa bano bakola awa yaya biso nde toyebi te baza mayele internet yo kende ba démarche otambwa na makolo koti ba train to démarrer voiture ozokende guichet par guichet bana poto bamona guichet te chombo kaka préfecture abwakeli bango mobali wa ndenge aza wana tozana esusu te abwaki na CAF mobali wana tozana esusu te abwaki na impôt abwaki na tribunal abloke ye eloni akomeli bango mobali wana tozana lisusu te mais azana ba photocopie d'identité nanga ou eza valable jusqu'à 2025 soka ye kuna pona ko renouveler moi je ne suis pas d'accord tozana lisusu te dossier annulé et salima wa passe na son yoka na fungoli parenthèse rapidement pour expliquer de quoi comprendre mutu moko koza na berera bol bebi soki mwasi to mobali apesi yo mukanda yaya pona ko renouveler zana no 1 an pona ko renouveler kolo document il faut azala ce kolo document azate face à la procuration face à la au papier oh yo même na préfecture il faut signer à ça il y a dossier ya comment dirais-je à ça il y a papier ya empêchement na ye à ça il y a procuration pour yo que le code ça va renouveler dossier et au cas contraire il faut présence physique alors c'est le procuration siko yo na moi si bo baby si yo weleli kokima na 2021 oko renouveler ndenge nini ndeko soko za na moi si apesa o mukanda to za na mobali apesa o mukanda zala sir ozela kino okoma na décision finale ozwa 10 ans ekoka avant kima soko kimi avant mukande kufi na kangi parenthèse tozonga na sujet nengana rappeler mutu moko ko salaire rabol mama bi des choses na bengi partout na komeli préfecture à prendre acte na komeli CAF acte na komeli tribunal acte na komi na impôt siko ye awa kimi na ba papier ya yebite na yebite ndeko wana kimi pe na ba papier ya mama ba photocopie est-ce que ndeko tuna kité c'est ça l'erreur mama bi des choses awa kimi problème ezate akimi juste na eloko ba welika po moi si atuni ndenyo ko kezwa papier sans kenga kulu eloko nazala discussion ezaki wana mobali akimi mais problème eza na kati ya mama lobi 2021 eza musika te mobali asepeli akimi na mukanda ya 1 an po ba pesi 1 an mobali akimi na ba photocopie ye na bulka okendo renouveler na ba photocopie ndenga kendaki a présenter ba papier a okendo renouveler nango mama koto shita sima a bloquer mikanda na ye esali mawa passe na soni yango mama na biso abi des show esalinga passe tala côté to utina mobali 2013 à 2020 to vandina mobile na kati ya bolingo na comprena kite nyonso to forcer na kati nyonso na forcer na kati simbi na ngote nzoka Dieu parle d'une manière à une autre yaya nzamba lobaka d'une manière à une autre soki nzela wana eza ya yote il faut ko comprena ka bolingo ba forcer ka te yaya il faut ko forcer ka nzela soki eza ya yote okomona ba kale ezali okomona ba blocage ezali ba forcer mwana monani te ba kena ba pratique ebele ya kozwa nzoto soki mai ya mobali ba koti juste pona koluka mwana jusqu'à tel point mwana ngope mama ekozwa na libumu akufi ça dit nzele zate blocage ya ona lobaka il faut ko comprendre volonté en nzambe koluka te ba yelo prophétie non na yo bete ya bino nani lisolo musu ya ba prophétie bokoyoka koluka ka prophétie te luka koyebaka nzambe olobelo nini zwaka temps ya ko comprendre nzambe na bomoi na yo c'est très important voilà auto nga etoloba pona mama na biso ngwana mama atuni des choses soki tozopesa bandeko na biso mikanda te bolobi ba congolaise baza mabe balingi kopesa mibali mikanda te mais talelo mobali asalinga tovandi na mobali jusqu'à 2020 mobali azuka mukanda dès qu'azozwaka mukanda a créé problème mobali abimi na ndako akenda mama nde toloba mobali akei azana mukanda ya 1 an ya une année eza valide akimi na mukanda na eza na validité bongo na tango ako renouveler na nani yango mama lobi des choses beta lisolo pesa conseil bandeko bayoka pona nini tolingani te pona nini kobebisaka ba vie ya baninga mutasali sio pourquoi linka kozongisele mabe soko pesi mukanda mabe soki po pesi te mabe to sala nini voilà pourquoi mama na biso abi des choses beta yanga ngwana pesa bandeko conseil
ba o ekomeli bango te kaka ndenge des shows lobaka ekomela bango te bande kwa basi bazwa maele to yeba banani bazoya kolanda biso wana mama mama lobi des shows yebisa bande kwa basi to yebaka biso basi bino basi to loba bongo bino basi boyebaka banani bazoya kolanda bino mobali aye kolando alandi na bolingwa solo to alandi par intérêt yaya amour intérêt et oumelaka te ekendaka epai te esukaka na nzela. Voilà autre merci beaucoup. Soko talinga ba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV la réalité. Le plus important que vous sanate, partagez votre émission quand on est naïf sarabino. Pesa bande comme sous batala eko sala bien. Aimez commenter votre émission. Et Zalaki Yabino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, ba émission Zakoya. Pesa réponse. Ciao.